Allo téléphone ya fali pour pas di câble la merveille aigle ba vu on a pesé resomba bo ezo beta allo les obeta te e beti wapi toi na ki chasse beti wapi donc il y a ba 3 millions et quart ya mona zo ba bino likambo ya ba millions oyo ndezo bomisaka bino millions sali nini et c'est le côté biso tout tebinde ba busaka tebinde ba partager tebinde ba saka mambona tout. Tout le monde a yebi yango botika ko kosaka bato 3 millions de vies ko sale le côté oh 1 million de vies bien peut comme tu misela biso vérité que 1 million de vies ngoza ko kosa bon siko 1 million de vies ko mi a solo 1 million de vies siko ko mi a solo botika ko kosa bato hein OK na nino na YouTube sombi ba vie ba ni tout ça boye mamba ba 1 million de vies lokuta. Parce que papa m'a dit que va devoir ba acoustique so mo ba acoustique ba tout ba beta na ba ba ni tout ça en plein parce que ba yemba na ba norme c'est acoustique tout autant qu'elle est pas de faire rigoler ça donc il faut te immortaliser c'est normal les akutu ma bête nanga premièrement na CPL na ba propos na premièrement na CPL na ba propos ya Robinho Mundibu pourquoi parce que Amata Kita yé à s'agenouiller quand devant nous Amingumba mika liboso na biso parce que ezaka ba loi autopesa qui eza ba mibeko autopesa qui il faut rectifier ba langage donc ceux qui mosaka déconnecter gafaki yepe to rozwe to tsepe na bande wana parce que yebi avec que soto ça charger na yepe on a un problème comprendre donc a comme ça ngo tolo te pour mutabunda bitumba na te ko wela ko chanter victoire te tandis que yo mutobundi bitumba na te Blanchard Moussaka serait au vent de Tavana, t'es voté, petit Robin a gaffé. Non, c'est nous, Bissonne Moutoukende Kolobayango. Donc, où est la victoire? T'es le Romo Bezanga Moutuna Makolo. Reprends pour moi ça, Mamundi, il y a tu m'étais ça, Malam Talo. Tu la musique, mais qu'un chanson à Congo Zarase. Beaucoup comme ça, musique, tu le vois, clair, tu m'as beaucoup, beaucoup, mais c'est un train de Congo, rien. Musique, ça pour tu vas faire un saut à l'homme, Beta, coloniser, tabouleté. Comprendre ba coloniser ba banane te ba tikela ka mutu na mutu espace na ye sengi pardon ata sengi pardon pas mutu moko o sengi pardon pas porte au finga potango au finga ça vous un poème na mutu parce que l'orchestre nous en a porter parole c'est biso tout le quand on parle des acoustiques ba tout ba le mambo acoustique tout le monde ba mo le pas de faire rigola donc wana ko mutu ko boya ngo c'est parce que thème musical muta la musi yango na Covid-19 c'est le pas de faire rigola. Donc monde bato so côté ba studio ba rapide ba mbangu mbangu ba luka ba bimisa clip na nyanzema te parce que les padres mutala musaki bato sur la mamba ba site ce total mamba ba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria Certa. Amen. Tchiki pesa makamama pesa melo pesa lorozwe loko sola ba solo la ti solo on te on te dégage par rapport à image balobi TV comme lengi TV za radio te ngolo TV comme radio nga de Jubek frappe encore l'homme qui réellement dédié na bouka caméra ndé na barabino internet ya église TVP à radio te vraiment là la plateau nanga na zanga moko te na za bongo na Gilit Kangole wa za bongo porte-parole à déplique Pomba Niance, moyembi monene nakata République mati du Congo babi déplique makambo to beta ma solo ya acoustique ya déplique et les cas qui ndengeli parce que tout le monde a fait rigoler beta acoustique tout le monde a Karine Mokondi la baronne a beta acoustique tout le monde déplique a beta acoustique acoustique beta moi trouver na Adolphe Dominguez tata Mobich pe a beta ki acoustique to me ko beta ma solo ya acoustique ya déplique Pomba Niance et puis to ba évolution. Il y a Arthur Saint-Michel déplique évolution orchestre
J'ai dit déjà bonjour à mon invité, Gilit Kangol, bonjour. Oui, bonjour, de Djoubek. Bonne santé? Ouais, santé très à l'aise, calme ça. Bonne santé, déplique Pomba Nuance. Ouais, d'abord on appelle ici bonjour, place Rokoma na Moyi, Rokoma na bango na poko, on appelle ici bonsoir na Tuto Balingaka, l'artiste déplique Pomba Nuance, saucisse fraîche, l'homme à corbeau noir, leader, il y a Pembe à lèvres roses, il y a Mino Pembe sur mes l'homme orange vert, l'homme à taxi jaune, on appelle ici Bambote parce que ça va devant, on appelle ça leader, mais sous ça là, succès dans beaucoup à Kishasa, on va mettre tout à tel parce que on va bien succès à l'Oyenge. On appelle ici Bambote, c'est en tout cas santé tellement bien, santé qui toko ya mouvement na biso toza ko évoluer normalement, ndé toujours te promettre qui ba tout que toza ko préparer l'album du chef stabilité za ko se préparer mais tellement calme ça toujours ko continuer na ba séance na biso ya ba studio ba répétition na ndenge ya maladie toza nango Covid-19 protégeons-nous d'autres za bengo que c'est ça la mamutu na palais studio na palais parce que déjà na studio na kati ya palais chez moi ben ingénieur bazoya na palais ba travailler puis ba répétition na biso ils ont continuer kozala toujours en ligne ils ont toujours na ba direct na biso do ba tout balingi ba mona comment l'artiste la bango déplique Pomba Nuance ça ko évoluer bo kende ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na déplique Pomba Nuance TV ndé bokoye ba mamutu ça puis bo s'abonner na ba page officielle le ko ba déplique news déplique Pomba Nuance bo s'abonner kuna na page officielle déplique Pomba Nuance officielle ne bo s'abonner pe na déplique Pomba Nuance info. Dans tout cas, on n'a pas journée de beaucoup de actualité, direct qu'il y a des répétitions, tout le monde ça la maman. Disque à Zobé, combien de titres? Ouais, disque maximum 17 à 18 titres. Ce qui est débordé, c'est qu'on a 20 titres. À Betika, rumba congolaise, ou à Beti musique urbaine? Ouais, à Beti rumba congolaise, parce que musique urbaine est outande na rumba. La musique urbaine, on est outandé na rumba parce que tant il y a des coupés décalés. La musique na biso, il a pris ça, bazu bakati ndé basala coupé décalé. Donc biso so de beta musique on to beta la rango to le te que non na besi musique urbaine non. To beta la musique oyo, rozana facilité ba continue presque tout ba capter message, ba capter nini oza tout ça mais les gens ba featuring pena kati mingi to boyina ko bima libanda to boko bima libanda to ça na complexe ndeko ko luka jomo ba mundele so jomo ba ivoire oui et ko ya nango après mais pour le moment to linto ça na honneur na ba musicien na biso moko ba to ba sala pe musique ya belo ko ba vena so ba JDT molopo ba ça ba légende to zelaté le so ki ba zatende pour to honorer bango vena so JDT molopo ya ko yepe azana part na kati ya disque na biso vena biso Igo de la forêt ya Ngama yeko déjà yemba kala do so ba 3 mois déjà banda via yemba il faut que volonté avait vena comment studio libosa déplique déjà comment qui Pomba Pazwa Jeep avec ko sela ngo bako bakuza za vimo baza bien parce que ça les génération mobimba ça vimo faut féliciter faut encourager faut honorer kae on a dépliqué ngaka zongi sabatisu na bilengama ya sika yena venae Igo de la forêt en tout cas featuring ngeze belé tirali pe vena les padres faire école la Jésus de Nias et pesa prévu faut ba ça déjà featuring na héritier watana BP la poule comme moto na tembe tonton Goga na PC bambo de Srazola ndanga na mopanzi à Paris mi Jimmy Demo ils ont se préparé très bien mais baza pene loko moko entre yena déplique Pomba ya Nias donc bientôt là batwazo zo na bango bientôt là batwazo zo na bango koyoka déplique Pomba Nias azoyemba na fali pour pas du câble la merveille. On dirait que na timbre moko so yoki déplique oki fali ukasaka mutu moko na mutu oyemba est-ce que to comment naté un jour déplique Pomba Nuance a featuring na fali pour pas du câble la merveille au to bengi aigle ouais ça problème té wana za mutu ça la fierté ya musique na biso pe libanda par-ci par-là jouer opportunité au pesama ba oyemba mais pour le moment l'opportunité pesama té to yemba na bato opportunité pesama donc c'est ça. Bien répondu. Na profité ko pesa bambote ba oyanga vraiment na bosani yote balobi filongoi mère filongoi bambote belé mère de mère une femme entreprenante pleine d'initiative mère de mère filongoi maman Moboti maman na Ginette Ndaya maman na Mafi Mukendi maman na Jonathan Mbala par rapport à image maman na Jemima maman na Elvi Kolokolo maman na Mami Yoya donc
na peso bambote belé mère nanga filongo bambote belé wana grande sœur nanga boanye belé muta pesa nga ba conseil mingi ye wana na bosani ote Élysée Mbongo bambote belé Élysée Mbongo de Djoubek azolela bambote no belé Élysée mwasi ya Mbongo Élysée Mbongo tala ko mwa mutu Élysée Mbongo azape na Mbongo na bosani ote Gisèle Hassani Gisèle Hassani bambote belé na Londres na bosani TV nanga PDG Sheda na Londres PDG Sheda bambote belé donc par rapport à image question nanga tuno depuis que Gulit Kangol depuis pour ma nuance a beti acoustique mo ya bien o batu tout ba ko apprécier batu ba sepele nango mais batu musu bazolo banini kaka ba confrère ba artiste et musicien big non ayemba ki trop répertoire ya ferry fala yemba répertoire na yemoko est-ce que depuis que pour ma nuance na répertoire to na acoustique na ko beta banzembo yemoka composer ayemba ki ando yemba bilo ka faire rigola Jésus de nuance et moni wana za ignorance o batu ya mokili basala ka ko za ignorance mais biso to ngako kota na ba ignorance wana c'est parce que ba faire ba grand ba sale belé na musique ya Congo donc na habité ce qui répertoire moi zali parce que bato tout balande peut-être un so bato ba kutanaki na côté oazo yemba za ko interpréter za ko immortaliser les padres Ferregola Jésus de nuance mais pour nanga na monere to betaki banzemo na so betaki ba renard abetaki ba hymne national abetaki ba parce que to bato ba yozui ko to ba morceau ndambu ya album stabilité comprends c'est ça to pesa ki image na biso immortaliser les padres Ferregola pour nangai on s'arrête là et le remonter les autres dérangés non ce mutayemba qui parta Ferregola non oh pas moni za mabe pas zo micro que yemba acoustique na zupe immortaliser ba vene mususu ça non normal pomba nya sa betaki ndule acoustique kitoko parce que pour il faut abimisa image ya les padres pourquoi parce que biso tout quand on parle des acoustiques ba tout ba le mambo acoustique tout monde ba les padres Ferregola donc wana ko mutoko boya ngo c'est parce que YouTube est là qui à part des mesobani tout ça que actualité musicale mais la musique on a Covid-19 c'est les padres Ferregola donc monde ba tonso côté ba studio ba rapide ba mbangu ba luka ba bimisa clip dans yanzema té parce que les padres mutala musaki bato c'est pour cela tango to zongi na acoustique il faut to yaka kanelo komoko to la musa so bato na mambo ya les padres Ferregola parce que yango des logique ce que muto boy yango ça il faut ça la mokili na yo parce que papa mba tu basika ba devoir ba acoustique so mo ba acoustique ba tu so ba beta na ba bani tu sais ça en plein parce que ba yemba na ba norme c'est acoustique tu otala que les padres Ferregola zana donc il faut to immortaliser c'est normal les akutu ma bete relation ni Ferregola les padres na déplique barana parce que tant moi mote pelagi zere ningana ki entre autres Robino Mundibo boya ne Ferregola ba yebi été Ferregola pas les caca les missions mo papa bimbo ma batuna ka Robino Mundibo ba yeba été meto ayebi été meto monaka na guerre wana depuis qu'à s'en chargeaka na Robino Mundibo à s'en chargeaka ni makasi à côté la Ferregola relation entre Ferregola na déplique pour ma nuance c'est la relation ni au moni bon na place wana ezako côté là c'est trop dur parce que les padres Ferregola zambi la zave azana ba esika azana mambusu donc côté là na bitumbezo ndebo ba mutuma ba lemba azana ba capacité tisiko ba ko côté là to ba ko sa façon non ezalaki ka ko zongi sabatu moni mutu monsieur za kamisa ko sa l'erreur on comprend de Dieu ba ko sa erreur moko mais confrère non mo habité papa moni mambo zo sala moni John zo kina chakinda la mabe ye abandaka liboso na yo donc yo afozo idée ya micro déjà chakinda la banda ko lekana na émission banda de ko sa donc et bazo ndie ba ene na bino donc ezaka ke mutu moko yeso pas so nso ke yo gafende de force OK non boto faut que non beso na ndenga ya musique tangu mutu loko aye Robino azo déconner pour les padres Ferregola c'est comme un problème ça comme un problème Robino a salé le côté de la musique à Congo a besi nini a tiki nini Evre nini oh ya Robino Mundibo ba to revendre pena muta vandi après 5 ans reconnaître Robino Mundibo et ça te me va faire après 30 ans muta revendre pena boy et ayo ka pe vite imana si les loto yo ka yango bato bongo baza bato foka ko yaka ko sakala na ye kaka bongo kaka poyo jo moko boza non ndenge moko na ba papi mbavu ba DJ Ray bani nga benga quel leader te bato benga quel leader bo peri mutu makasi a leader te aza na capacité be ba leader te aza be na ba norme te
Dans jeune moko bazone chance na ye abeta ba biloko ne moko be bato ba pumbaka ya ko ba pese sala beta pendant 3 heures de temps beta ni. Ana musique abeta test répertoire exact na rumba moko tse. Ali wana bo benga musicien to mutazo déconner faut recadrer faut zongisa zonga na nzela. Vous comprenez? Donc, biso to kenene mamba média 14 parce que faire azana ba porte-parole na ye, azana ba guériner le quoi ba marque house donc azana ba mbila tout ba koloba. Vous comprenez? Hier Robino face à s'adresser dans mambo ya chant. Alors quand on ba défaut ne azana ngona rumba 0. Ayibika musique ko pombe njeli bata do asala mambo na ye. Do atika makambo ya ko lobaka mamba musique ba misiense. Dans un cas, j'ai dit que je DJ Ray, ma pipo, nando, ma musique, je distra bateau. Rumba passe au vent de cette sélection, 20 rumba, 20 chants, au côté solo. Toti Kabagé, par rapport à l'image, parlons toujours des Robino Mundibou. Parlons de Robino Mundibou. Moi, je ne peux pas parler de Robino Mundibou, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas parler de Robino Mundibou. Moi, je ne suis pas son porte-parole quand même. Robino Mundibou, tout le monde qui a boya ba porte-parole, nyos. Avec ba porte-parole, baza ba vaurien, ba bon à rien, baza ba mandia. Après tout le monde qui après ko lo bandengwana, ba ningisela ki Ezaï, ba porte-parole ba ningisela Ezaï. Après Mundibou ko rectifier abi que non, na ba porte-parole tout na RDC, na la République démocratique du Congo. La terre de nos ancêtres. Azo reconnaître ga ba porte-parole Misato. Sankara de Kunta Wewa, Roger Ngandou Pididi Namosaka, Bino tout botika liboé loroté, Aibi Binote, Oeroya, Eya, Aboibino. Yo, réaction de Rosalanini par rapport à propos tenus à Robino Mundibou. Premièrement, na CP na ba propos na. Premièrement, na CP na ba propos ya Robino Mundibou. Pourquoi? Parce que Amata Kita y a s'agenouiller devant nous. Amingumba mika liboso na biso parce que ezaka ba loi autopesa qui ezaba mibeko autopesa qui tebisa que il faut rectifier ba langage donc ata rectifier tanga komba porte-parole moko ata tanga komba porte-parole zaka na Gabon ata tanga komba porte-parole zaka na Bénin. Vous comprenez? Premièrement na le bandeli na CPL na ba propos na j'ai aimé ça. En tout cas je suis fier de Robino Mundibou parce que na Monica Mutu soko gangele likambo yo kaka. Parmi ceux qui parmi 4 porte-parole, il y a Télémela qui est Gilles Kangol Molobel Nazana. Tous en a Dadi Mola, tous en a Français Dibaya. Bissondem Tutoloba qui n'a eu qu'il faut les rectifier. Mosakate Roger Ngandouté sans karaté. Ngandem tu n'as vu ce qui est une émission, il y a failli Robino Lobaka, il y a l'équipe à porte-parole. Ngam n'a vu ce qui est ceux qui n'a zoé dans la licolo na biso. Tant qu'on a zoé mon Motoka sans karaté Koutaro, à l'équipe Robino na vie, Banda Lelo Tilobi. Dans ce moment, l'autre lobby va mettre tout à sakara tambouli na Robino. T'as pas de le tamboula na marque X. Vous comprenez? Il y a tambouli na côté. Bakar fait na Roger Nganda tambouli parce que fait na Nganda zamuta Lix. Elle fait na Roger Nganda zamuta Lix conforme à tout c'est bon. Moi dans c'est là qui est et puis ça qui est non. Boy. Mais quand on allait tourner parce que na vendu une journée c'est moi ça na mission non tout ça l'émission na collègue na bino confrère na bino mo Blanchard Mosaka lobby ba limbisi na bango Robino parce que on a bino ya CPL parce que ba tangi komboné mais éviter ce qui raisonnement ba tezandeni et puis on a évité ba tout moi na mboko ya Congo toi 60 ans auto ko 60 ans indépendance c'est ça na mambo tout na musique na vie ya batu na mboka de trop vendre na batu moko baloba ki ote biso te. Vous comprenez? Ceux qui m'ont saccagé déconné que Gafari yé peut te rejoindre tout CP na bande wana parce que yébi avec que surtout ça charger na yé pas ça na problème. Vous comprenez? Donc à comme ça on tolo te pour mutabunde bitumba na te ko la ko chanter victoire te tandis que yo mutobundi bitumba na c'est. Vous comprenez? Blanchard Mosaka serait ko vendre ta vana te voter petit Robino Gafé non. C'est nous, bisonné mutokende ko loba yango. Comment donc ouais la victoire te loko moko bezanga mutuna makolo. Reprendre vraiment ça mamundi ya batumito zo ça mala mutu alors ceux qui ça la bien te ngape to la semaine biso tout to batamitu. Boto na niveau indépendance ça partout. Na ça batuti na musique mais quand tu na Congo za kase. Beaucoup comme ça musique te le roi clan batuma ko be mutuma beaucoup comme ça on dirait nzambe na Congo rien. Musique ça pour na batutu ba vina so ba lomba ba betara ba coloniser ba tabulaité. Comprendre ba coloniser ba banani te ba tikela ka mutu na mutu espace na ye Congo za munene bete mambo na sala mambo na yo za na kwa na mutu taza na kwa ne donc ngapo na pas à côté mambo ya ba porte-parole na za fier
na auto benga coffre na nga dadi mola na bengi ba français na bengi bango tout na si bango oui message na biso pendeza capter les gars à sengi pardon ata sengi pardon pas mutu moko o sengi pardon pas porte au finga potango au finga ça vous un problème na mutu parce que l'orchestre nous en a porter parole on a passé Joe Gonzalo réseau tant Joe Gonzalo longwa que c'est rabino les gars là ça jaloux que la porte parole bazou abani tout ça zoko bezo ndenge neza mise mo bazana ba normalité zoko ndenge na donc to beta so masolo ba ouverture to beta masolo ba musique ba ni tso dans motora et to vanda teta mulai pour non sola cause na parce que diana lobby aza mutu moko bonze faut ba meme na na scène PPP va ko tale tête mo so mutazo pombe ko zapper liboma so za liboma pomboka so beza liboma mutebanje sika zo comprendre c'est ça. Tout ça bana gitambo ne grand gitambo biso nyonso ngayo Blanchard Mosaka Fisson Saïs José Mbandaka Ken Piana Pito Pale Doudou Kibinda Sebo na machine papi kakol nani lisusu nani su héritier watana be gogan moto na tembela pulga Gabana Basele Arnold Basele ba vena biso ba fila Basele est-ce que yona Blanchard Mosaka bo garder ba relation bien bo solo la ka mambo te pesa makabo pachaka pena au solo bien to garder ba relation bien ça fait na ngai to garder ba relation moko très même bien to garder ba relation bien même dimanche to zaki na ngai na ve na ngai ve Jean Louaka les grands frères d'excellence Thomas Louaka je le salue donc to zaki biso to ensemble to mêler to partager mais Moussa les amoussala on peut passer quand un message lelo bon asi ba propos na teni a na teni ba propos ya mabe po na vete na fingi ete na lobelo kote mais na lobi kaka que non ya kokaki ko yambala moko te ko annoncer que non pecho na sengi biso pardon lobi ke biso nde boyeboy non biso na vidéo non na kitape na ki oluka e na ba ave melo ko artsana parce que ba biso vous comprenez c'est ça ave na nga ya quartier amoni biso ba to sakaina ba na bango ba Arnold Mavouzi les pauvres vraiment na lever Mavouzi ba Cédric ba Christian ba Blana Mosaka donc ce sont mes amis donc na ko ya te pour na vendre ba n'importe quoi na komba mais ezaka peut-être tozo ça mambo na tout droit na biso na ba kitambo na kitambo so na so esaka mutute c'est peut-être ngano esimba to to force na tirite parce que to biso tout ba na kitambo to saka fierté kitambo na bateau ba lingi to zala ini poto tombola kitambo mena bateau te bazo zala na po ba nuire ba vie ba ninga deza mutumo ba vanda na kwa mo beka pa nuire yo donc vanda comme ka pas salir kombo na yo pa nuire yo bébé sa réputation na yo donc batou ya ba jar ya bongo nga pembe na ko leka te ata mukete donc yo na vie na yo nga na vie na nga c'est tout point barre au payera car mikolo amono suna carte teki car te na teki car te car eza nango car eza na peka ana lusambo pa masa na nga yela cavale tellement nga za na bandal place na za moyena kota car na palais ezardo après ba course na nga na teki car na kitambo na zongi bandal nga moko parce que car la libanda mo ba ranki na bana ba kitambo ba nini tout ça soit kokota pa mulangi bani mais car eza nango faut ba na payer deux car na payer premier car Nissan Skyline après deuxième car na payer Toyota ya mulai donc ngana ba jeune wana ba leader to soka moi prendre ndenge moko pour leader na ngade to ndenge moko parce que tambola na ba arrange ba mituko ba tete ndai ba tambola nango ba ingénieur Georges Coach Pokémon ba tambola Robino Mundi pa to kabula ba car danseuse ne azui catch ya sika danser on a bina ramasona o abina nini bina nanga o libumu munena soko tikele momina yako yepe ba pele car catch donc bani par rapport le seul leader ou assemblée batumi tukaloba te saka déplique non ta le kala te va lobi ke bomoni gilis na sombele voiture non biso soma ba voiture batum supe na koma ba telemi ba calculer lo mambo belé ah jeune wana kuta saka boya jeune na kuta sala ka cop boya saka boya parce que ba mono na ka mais ba yebi ba originalité na parce que leader ou assemblée voiture a lobate a betali soloté et le kala on peut pas mutu pas zo mona konjo someke on a cop na omoko OK non soma ko na cop andule parce que na teka voiture na teka nzembu na $6,000 soza mutu musu banda bota mona simba 6,000 balles te na ba ajo on comprend ba moins de 35 ans boyo $6,000 na maboko des angolo sur la zone yango ke moni pe moi ba délit na sali ba délit na payer moi car des premier car moi ba ni tout ça na payer sur deuxième car zo ko ba do ezaka ka ba grâce maintenant nous ta lo ba biso depuis ka sombela chef d'orchestre na voiture Raïs IST avant même nga ba sombela nga yo mona depuis na tefa le kana alo ba mamba IST wana
les quatre le bamba ISC le zana ba ministère biso ba sala kala ba ba bolamu et non pour aya na TV ya koloba mais ça biso soka sali fa koloba parce que c'est ba zaka presque bango mo menga sona bi yemo ko leader na bango banda kangama na marque X style. Par rapport à l'image, je ma camarade pesa melayo. Déplique. Range. Ils en ont parlé, taxi jaune. Ils en ont parlé. Comprendre. Ce pour y pas le monde ma moto stabilité tout qui to parce que surtout la radio qui ndaka molo malembe. Tout ce qui ndenge nzamba zolinga mabeza na bateau qui ndaki mbango après glisser na ngombo koyo kiti pour na komate comme rapport pour ko buka na pe derrière le colosse sur na moyo matate. Yango mona ba leader belé ba sili le ba carrière. Bazo bimisa ba disque zo simba te. Net ba leader net banani. Tanga ba kombo ngana mta polémique. Na bino nde bozaka ndenge nini. Mabe na bino bomba ba vérité. Babilo ke belé sous PC simbi nango pété mais bolo baté parce que bango baza ba colonisateur ba comment coloniser bino. Parce que bolo baté parce que lobi na kwa moko boye ba ko gangela yo lo bango te. Voilà mbango boye lo bango na TV. Vous comprenez ma trop mais bolo ba vérité. Bilo ke bimi simbi te bolo. Bilo ke bimi na terrain bon na terrain ngozo mona ngozo observer parce que biso to bata domaine na musique. Générique a bien affilé ngozo mona ngo jion ndeni. Bien affilé mambonezo qui na normal c'est ba c'est bon. Mais générique qui non 18 ans to pesa ngona on temps. To pesa ngota peut-être go sala makambo. S'il faut dire la vérité, nano sala le côté. Mais to go pas bien vérité parce que asa jeune moko ba ina va ina mon pepe na moko boye. Abesi ba compagnie ya kitoko ba to apprécier yango ba to za koyoka yango par-ci par-là. Vous comprenez? Même si vous avez dit naba rumba, naba générique, nyonso nzadi. Tomoni check Fabricas, c'est le métier noir. L'homme des cibles, les cibles du maître, cible mise en jour. Donc, azui rumba congolaise moderne à mettre en jour. Par rapport à l'image Fabricas, métier noir, bah villageois tout. Il y a Villanova, personne en beauté. Tomoni générique mou payé. Bazongi ba kreba kaluji bazongi même ba faire ba Christian Dakumudo a vida kala akima musique profane la musique religieuse azongi si ba biloko belé ba Bill Clinton banini générique na moupe au jija ondeni na terrain moupe à Fabricas au jija ondeni moupe ah na habité ngana catholique na habité ba moupe ba beta ba générique te générique moupe epesi makambo impact na idéologie. 1 million de vies ne carba 2 jours. Mais 1 million de vies, on peut pas tout mais c'est la vérité que 1 million de vies on a kosa. Bon si quoi 1 million de vies on comme à solo. 1 million de vies on serait comme à solo. Botika kosa batu. Hein, OK na nino na YouTube sombi ba vie ba ni tout ça boye ma 1 million de vies lokuta. On ba vie à solo zali ba vie à vérité zali. Ba vie na bango lokuta nzembo nini te. On comprend te ba tout ba ba collègue non ba bimisa ba vérité na ba YouTube ba auto somi ba vie boyena boye lokuta akosi te le no ko ndimisa ba 1 million de vie et puis ne sabne lo moto ba vie so ba confirmer ndi ba saka ba succès ba vie ezalaka te ba vie na biso ba papa ba beta ba na ba danger ba vie ezalaka te oui to bote technologie ko évoluer monde za ko évoluer mais to sala ngo ya solo to sala ngo ya lokuta te ko clair ba tout ba comment profiter kana ba vie on a dit que le rené simbi dans 400 millions de vies à yo. Wali boma na muto za bana ba problème franchement. C'est que toi allo téléphone il fallait pour pas du câble à merveille aigle. Ba vie on a pesé au somba. Bo ezo beta. Alors les obeta te. E beti wapi toi na ki chasse beti wapi. Donc il y a 3 millions de cas. Ya mona zo ba le cambo ya ba millions oyo ndezo bomisaka bino. Ba millions ndezo bomisaka bino. Millions sali nini. Et c'est le côté, biso tout tebinde ba boustaka, tebinde ba partager, tebinde ba saka mambona tout. Tout le monde ayebi yango, botika ko kosaka bato 3 millions de vies ko sale le côté. Oh. Moto akanga ko 1 million combien de millions de vies si le banda daze na ni bosaka mino le côté. Botika ko sala clan ko ya bato moko boye, boko saka bato mambo ya ba vie. Vous comprenez? Boko saka bato vie, te totika. Vous comprenez? Tant BM, tant BM et Betaka, avant tout le monde a vie. Tant BM et Bimaka, ça a vie réelle. Mais on a vie dans la rapidité. Dans ce qui nous a zongi ça qui bateau. Il y a des gens qui ont TV, Beta, Tolo, Binga, ceux qui ont 2 millions de vies.
parce que ça n'a confié na musique na yo a besi donc nzembo wana déjà olingo linga to zo yo kango tout le monde biso tout to banda ko boya maintenant yo ki musique bono moni ke koti message ça vous comprenez si lelo so ke baselo mote mezo il faut sentir ça ozo ka musique si moi muto ba yena musique na ba kaka 6 millions de vies on a problème batika distraction mamba ba vie to beta musique ça vite vous comprenez musique ça vite parce que distraire bato ba vie na ministre muto moko ta bimisi loko sali succès exacté na terrain exacté muto bimisi succès so na cause beaucoup yo contredire nga yebisanga yo était là Fali pour passer la succès fabricateur ça la succès surtout wana ko tunde pena dans fulu boka succès ça ba gère pesa makamama pesa melo pesa logo zo loko solo on te solo tu ne solo pas on te solo pas mais on te dégage émission combien lengina muta 100% naza muta polémique 100% na vana polémique ça la nga bien moto na pétrole sur na pétrole kufite naissance na banga ka mutu te biloko nzoto sala ka bakatanga kamo na banga leta nzambe muta mutu na respecta kai parce que respect sera réciproque par rapport à image na sala ba parti pris pour contre les artistes et musiciens et comme au ben ki boye a muta bo non je suis une église au milieu du village soko ki sûr na mtolo ba o bengingo sali droit de réponse. Ngana muta polémique na bena mwana Zakari Bababaswe formé par King Kester et mené à Kwamambo soki omone suyo au bengi numéro ezawana o ngo participer à l'émission pour ça la droit de réponse oye ole ke bovana na ba coin akomi muta boy babo ma leader bobo non yaka awana micro to chelo micro par rapport à aux émissions il y a polémique 100% polémique na pesa bambote na bana nyonso à Chicago 320 babi Chicago 320 makambu na bossa noté bolondo matadie bolondo pesa mbote na maître sable mabele mame pesa mbote na fiston mamale et meka pesa mbote na Chicago mobimba Gelor Chao donc on est ensemble Pauline Chako bambote belé par rapport à image Pauline Chako no tetelage mafumbe le kuma bana batete la fumwa bilele Léa Gétride bambote belé Léa Gétride baléa na bossa noté Mami Solange grand prêtre mère Mami Solange babi yene maman présidente biso bana membre par rapport à image chou de chou choupette maman choupette chou de chou moi ça pembe wako changu na ndakute chou de chou bambote belé ba chinoise bossa abonné na Congo Victoria Télévision est-ce que on a des jours d'émission polémique à boyka banga mututé banga l'état na nzambe par rapport à image Clarisse Mbemba nzambe à Nantes moi si nzambe na kata Nantes Élysée Mbemba na Nantes par rapport boza pété TV comme lengi TV za radio TV comme radio na buka caméra internet bez églisité soko ni côté ya te ya bana no na ndako aweza mboka bana na bana ato ni sarazaï tous on a sujet na déplique pour ma nuance. Est-ce que déplique pour ma nuance n'a présent Fali pour pas bazana ba bonne relation ba solara bien ba benga na pata na téléphone. Non ba sola. Pourquoi? Non t'es on un peu ça m'a peut-être va sola mais pour le moment non ba sola c'est non ba kutana te non ba sola te donc non ba non te ba bangon ba mona na mon kill. Toi bo fana déplique pour ma nuance aboula pe un jour que Fali pour pas asa nene dans la musique. Après vient na âge un jour tous ala na Fali tous ça tellement featuring ils appellent boula kana bayi mal Fali ya boula même pas beta solo na non peut être vanda qui président le bac te fo ya mo do vanda no mo raison ne vie bozi o ya na beta bozi on est tombé ta featuring na la polika goga moto na tembe on a ba featuring na ba JDT molopwe ba vie la ego de la forêt wa bato déjà ba yembi déjà mais na nous tête à boula ben mo peut-être ça na mutu na même mo kolonzambe akolinga basala tu éviter tant on déplique pour ma nuance avant de parler boy la partie c'est monsieur congolais tout comme la génération ba vie rambo ba vie bozi ba fait rigola bericho watanabe ba Fali pupa ba JDT molopwe andi maranani osuka fandi boy artiste oyo na zongi penal ba madilu na ba avec King Kester depuis qui est montant à Vandara à considérer nani maranani na ba œuvre artistique bon andi maraba tutu ba ça misala bien ba tutu ba ça misala bien ba to ba sara ba blo na bango très bien en tout cas depuis que ça déjà ba misé mon côté aboya rapport aboya na sentiment non ba tutu ba sara misala bien
donc batutu otangi wana na asi na mon côté o asala musala ne mabe donc presque ba vie wana tout ba vie wana ba massa ba yaya ba jeune ya âge na ye o tout ba saka misana bango bien tout cas na bango même moral. Tom na souke émission na biso message clé ko pesa na ba fanatique nyonso ya déplique pour maniance au bazar à travers le monde message clé ba fanatique na bino. Ouais message clé na ko pesa za base la album stabilité. Base album stabilité en tout cas bazala vraiment jamais déçu en tout cas to bombe ya kitoko na kasa album stabilité. Na bisi moi braba nzembo za kuna za mission c'est moi za na tembe na tembe. Pas tu vois que on a acoustique. Donc non pomba nya ça expliquer que mbando ko banga mbanda na otse kutani na mbanda na ozo tembe na tembe mbanda uti Paris uti Lufu mais beaucoup tani na ambiance tembe na tembe mbanda sombi champagne yo foke pe na shisha tembe na tembe don mambo ze belé donc toi ko lobeza to nze muso pena que non ndumba zo lela que ndumba za pe moto ndumba zo expliquer mobile ne que na changer donc mambo ze belé donc ba suppose ze belé to no zo na batu ba s'abonner massivement na ba chaîne page officielle depuis il y a une nuance officielle là sur Facebook partout pour s'abonner massivement parce que bon nous avons information tout kuna donc à partir de l'élo émission tout il y a internet c'est bani azo ça la télé émission ya TV ça ben concentré na nous quand na album ça concentré dans album ti album aussi là après sortir album même son ndeto bandi émission to bandeza sur consigne que ngade na ça qui papier depuis que journée soit za mutu ya nani koyate oyo sara mutuka so akaka pour koyate zaro atoza pe mutu a partir na biso to ça na ote to lingi bena ba journaliste bozo nga normal bosa musala comme il faut ba malmener bino terme miko to za na système alipanda bino pe côté na presse bosa pe na indépendance bosa na indépendance bosa libre 60 indépendance zo lobela ba congolais lo côté mutu to za na droit ko za na liberté molobela ça que lo c'est pas que ten sou bosa na droit ko loba que non et ça bien te comprendre kende ko ta Chicago na kuta na matadi na moniki ote asalinga bete c'était mettre tout comme ambosa eza bete na benga sable vous comprenez donc faut ko kenda na makambo na ba normalité donc c'est ça pour nous la bref ba répéter ça bongo bloqué ma monter ça bloqué par rapport à Covid-19 na pesika remerciement na mon vieux Willy Mosheni le véritable le seul et l'unique code ya mboka oyo na pesi mbote na nga na mon vieux ya baleki na kati ya nini ya Irlande na pesi mbote na nga na Joel mo ya Dior mutasonize bonanga parce que patron pesa ki nga chance na titre moko na kati album stabilité yango moni ba mituke pe ya même tout c'est bodo so mona ba versa zo la ta mambo to za kitoko na pesi so ba mbote na nga na trésor marché le Kemba Scarface na pesi ba mbote be na batutu balingaka nga Grace Kangoli molobeli donc baza tellement belé ba petit frère na Edison Samba l'international pourquoi pas aussi à toi Kalo Boutique le King of Swag Kalo Boutique Pomba ya Swag pourquoi pas aussi à Oscar Marie tous les millionnaires en kilotes na PCP bambote Skazola ndanga mon daddy mon oncle propre na kati à Londres famille na ngai mobimba na Londres Edison Samba Dad Samba Chad Samba ma mère maman passée na la bino tout fort donc na pesi bango tout esika bazola na bambote pe à toi aussi ma mère Élisée Chango na pesi so bambote no batutu balingaka ngai église Kango la trop contracté car na plus de 143 89 83 36 286 na moni mon vieux Yagi Ewa mokonzi ya Grenoble Yagi Ewa mokonzi ya Grenoble bi vieux moko bela ta mingi discorrect mais so azo bimisa ba héros zo ka sonja zo bimisa ba 500 francs pourquoi pas aussi à toi mon vieux Blanchard Kabanga na kati ya pa na kati ya Lyon babi makambo zali donc makambo za vraiment makambo za moto eza kitoko masa nanga Alubo Star papa na Kenny Williams babi kitambo ko ya ta Alubo Star papa na Kenny Williams na mopanzi ya États-Unis na moni bongo ba Hervé Lukusa, mon frère Hervé Lukusa, babi qui tambo toujours. Hervé Lukusa, Cédric Kalala, mon frère, na kati États-Unis, na PC Bambote Ben Waiki et Patrick Waiki, Ben Waiki et Patrick Waiki, na bosante Chico Samu, la lumière de Chicago, Chico Samu, la lumière de Chicago, Fabrice Samu, mon vieux site bon site au FA4, oh toujours dans le temps qui tambo parce que ma belle. Site bon FA4 mon vieux site au FA4 babi moto ko saranate na centre déjà ba photo ya ba colis déjà et yaki pe félicitations à mon frère Angelos Bwanga Jean-Pierre Outiko bimisa moi disque na yeza bongo ko évoluer moi muké très bien en tout cas merci na yo pe ndengo zo opportunité en tout cas ya koyambanga na plateau na yo po batunyo surtout o bazana ba etando miki pe minene ba mona pe merci na masamsa cameraman ya Boga wazo filmer biso ba cameraman so bazakaza moi genre rotale bo mono bo sani maloba
Donc on a PCP sur le remerciement. Donc merci P na yo sous ma casse. Merci beaucoup Gilit Kangol, Wanezaki Bongo, Gilit Kangol, porte-parole des prix pour ma nuance. Tout solo li de tout et de rien, dans le baï kaka. Ngana na parti pris pour contre Bartus émission Nazara na pona bino pour servir bino donc ba remarque est-ce que ça ba suggestion bo salinga puis on ça la droit de réponse au benginga au participer à l'émission ça pona ba tout vraiment donc bo s'abonner massivement na chaîne Makambu il impact na idéologie hein bo s'abonner pena na Congo Victoria TV so betika Congo Victoria TV oza mobima na besoin ba j'aime na bino na besoin il y a des commentaires na bino ça la bien quoi par rapport à l'image. Pesa makamama pesa melo pesa logo solo là bas solo ti solo le tu ne solo pas on te solo pas par rapport à l'image bambote pena ba oyanga venanga okula jonga bambote belé venanga Bob jonga la pesa bambote belé Chris Bakal héros en verse wana en verse wana na Belgique bambote belé venanga Sideman malgré bois kisanga agence SK service agence Assir Sideman bambote belé par rapport à l'image Dylan Agrippine la congolaise malgré bossa na mwana maman boya mwana te mais bambote belé par rapport à l'image na bossa noté Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes moi si Nzambe na à Nantes Élisée Mbemba de Nantes bambote belé Élisée Mbemba de Nantes Jibel Kumaluta le patron lui-même le patron de tous les patrons mon boss Jibel Kumaluta Makambo Jibel Kumaluta nde Makambo Karine Mokondi la baronne Makambo Karine Mokondi la baronne Makambo Léa Gétrude Makambo Gétrude oya Léa Mami Solange, maman présidente, il y a un membre, Mami Solange, Makambo Bambote Belé. Pauline Chako et Lamba ne Lamba, et Ngaye et Foumwa Bilele. Pauline Chako no tete la game Foumbe, le Kouma Bana Batete là. Pesa Makamama pesa mélodie, pesa loko zwe loko. Maman Choupette, balobi maman Choupette ni Makambo, moi ça pemba ko changuna ndakute. Maman Choupette, chou de chou, j'ai mis ma ibele nazo lela o mabe par rapport à image. Bambote bena zini kumi mon ami personnel particulier mami yoya la personne bambote belé masalanga kiji adabo mbole donc bana toi gitambo na ilabino fort à l'instant je m'arrête ici à la coutume ngulika di ma meilleur caméraman et caméraman à Bogar ba congolais nyonso bandima yo filmer Congo mboka na yo caméraman loye babi caméraman mo Bogar comme moi ba trait de ressemblance na caméraman nanga na ebitende balobaka qui se semble se rassemble qui se ressemble se semble to comme ba trait de ressemblance na caméraman nanga ça m'étonne c'est étonnant vraiment mais par rapport à ima donc bambote belé espoir bébé mama mon bébé mama ba bisous bébé mama espoir pe na peso bambote belé merci pour l'assistance na bino donc le numéro de contact plus 243 90 35 07 678 plus 243 90 35 07 678 ba chinois bo s'abonner chaîne Makambo impact na idéologie ba chinoise bana membre par rapport à ba maman autorité maman Belgique 2 maman Belgique 4 maman Kabibi Mwamba nazo lela o mabe de Jubega Luko boni o sanza na mo lukayo na torche tolo pamba folon loboka mobali mama Kabibi Mwamba Makambu maman Belgique 2 je demande je commande maman Belgique 4 de Jubega Zolela pesa makamama pesa mela bana kinga kati bana kinga bana gombe na gombe bana poto na poto bana membre ba chinois la Chine populaire par rapport à image bébé Lionel mwana nanga ba bébé quoi bébé Lionel quoi bébé Chilo bambote belé bébé Chilo bambote. Je m'arrête ici à l'instant Mistral, canicule, Wakisha, orage, boucle, honorable Zachary Bababaswe, les mots-là. Sur la site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc, tout ça, number 1, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Ligue Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa, il y a donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botonana
po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa Victoria iserta. Amen. Tchiki